Linda le sac. Pongi a bonzembo be loboko na kaleso. Linda le sac. Ba pesa ka mwasi mombongo te po akote ka nyos. Parmi le jeune Oyo. Comment la matoine. Naza parmi le jeune Oyo bato balobaka ke na yebi koloba na télévision na boya ka baninga tolo ko ba ndeko mo boya ka ba. Tu fais l'hypocrite. Tozalaka na ye na problème dès 2019. Et tinda ni ayi batinda ka motote. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambola nga bien ya on a préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Merci beaucoup. Nabana Poto Banangola partout dans le monde entier au Bozolanda Biso à travers Nouvelle Tendance Télévision. On y a une émission La Couronne chez Dada International. Merci na confiance et puis fidélité au Bozo continue à couper sa biso. Tous en 2019, tous en mois de janvier. Quand on a un serveur Bino fanatique nous sur une émission La Couronne chez Dada International. Donc le lot dans ce pays là il y a biso artiste au hasard c'est là vrai. Toyebié na kombo ya Brifi la merveille, Tontu Lune d'or, le Sako, aza muto aza na parcours munene na kata théâtre, la succès et puis aza en plein succès, musala na ye, nde sali ke biso lelo Nouvelle Tendance, caméra nango e akoluka, ye po na koluka un peu ko solo la na ye. Na umi la penza te po aza muto mbala liboso te na yambe na émission nanga. Brifi la merveille. Ah ouais. Bonjour. Oui, bonne année. À vous pareillement. Bah meilleur vœu encore parce que tout ça qui vient à tenter. Il y a souhaité bande comme sous tout mais ça n'a qu'on soit na bango par rapport à l'internet qu'on sort. Mingi beto sola qui peut na normal. Mais na souhaité qui bango mais na baneli copé ça. Topé qu'on souhaité ba meilleur vœu na ba fanatique tout. Oyo balinga ka Brifi la merveille, balinga ka Tantine Linda Kardasha. Na pesi bino ba mbote place bozali pour ceux qui ngana za lelo boye bino ne mutu bozo sala ngana za toujours star na maîtriser toujours place nazali donc na mingi ka bango voilà. Et puis na pesi ba meilleur vie encore na les boss le pétrolier le patron de patron Laurent Sokoko na kati ya Luanda balobi Bogar tina poche na ye pour mono ko zano Bogar lemzuga ne longi mais ya za Bogar mais tina poche monsieur Laurent Sokoko patron Bamote Belé, bon tarde, pas aux alliés pas grande, Nangola, venanga Alex Fomous, hymne national, et Anna Sami Fomousi, et puis Adolphe Mouteba, Chilamouina, Nakati, Luanda. Donc on a payé Bango Bamote. Voilà, merci beaucoup. On a payé Bamote, on a René Kabassel de Bruxelles, Bidel Nganga, Babi en direct des États-Unis, Tonton Bombo, Fabrice Lolé Mali pacificateur, tant que Congolais, artiste, tu es biqué, bichonnion sur. Tout ça va congolais tout est pour une élection avant tout côté la solo politique je crois bien pour la pour ne pas qu'aucun des boykozonga boé en un mot par rapport à l'élection pour nayo tout ça na président ainsi qu'à Félix Tshisekedi son excellence et là on a l'impression d'abord pour la élection de l'équipe pour la publication et kolobani. Merci beaucoup na question tournée. C'est vrai, nous sommes citoyens congolais, nous surtout à l'Ingarambokezana Kimia. Gloire à Dieu, Kimia Nambokezali par rapport à Toboya qui makile tanga, makile tangate. Tolinga vraiment Kimia zala. Alors, biso za ba responsable de la famille na biso. Tolinga Kimia. Tozanga na biso la monsieur Agolia, Yakomela, mais Kimia et l'équipe Moulaï ne sont pas comme Namoulaï. Donc, merci d'abord na président sortant. Donc, félicitations, encouragez, n'engezala kaka. Mboka yango eza biso ya malamu ezali to sungaka mboka ezali boso makambo tezala bien donc merci beaucoup. Voilà artiste et comédien président Kalem président Lumbe c'était un bagarre ba cause moi trop ko ba postuler qui ba on a juité une députation ba poster en candidature na bango députation moi côté ya juité
tango ba postula qui va déposer qui candidature na bango na ebete ezaki sango pona ba comédien nyonso parce que ba lobaki tozu muntu pe oyo akotala kana biso ba comédien parce que ba comédien mosusu ba lobaka ki ba ki para mingi ba musicien ki ba comédien surtout pour nous lombe ba to belé nazo ki mo ba témoignage na belé bazaki na simana mais à ma grande surprise la publication bango nyonso ba bimité tango yo ki loko wana esala ki onene. Oui, ça fait mal parce que dès que le j'ai concours, mon surtout à toujours na makanisi il faut azwa. C'est ça. Et ça le gros là, Mami Poutou, il y a à Paris, aza motema malamu, aza pe kitoko et puis aza propre. Mami Poutou, exemple, abimisi mbongo pona affaire moko boy pour azwa retomber quand même il y a retour nango bénéfice ezonga que asa la perte na o yabimisaki. Donc pour nanga eza passi ndenge baza toza ba perdant pour notre sangati pour tout da bango de cœur toza ba perdant mais gloire à Dieu na bato babimi nzamba si motema na bango baza motema malamu ya kosungaka mboka nyo surtout je pense que ceux qui président Caleb Toukeba na on a soutenu qui de près c'est un bagarre na soutenu qui est batebele belé en soutenant qui bango ils ka pona tout mususu ba ino ba artiste et comédien pour soutenir qui ba candidat na binoté parce qu'il y a la haine, il y a la jalousie, soka bimi, est-ce que c'est plus intérêt na emoko, est-ce qu'il y a kokende kolobele la bino ba passi na bino akomema ngo kuna yango bosala ki international Dieu ali monde entier international eza makasi na mosana biso. Mais moi je pense qu'il y a un moment où il y a postulé à président Caleb na bande comme Soussou qui vient à soutenir tout qui intérêt d'abord il y a moko na biso et honneur pour la culture na biso moko qui ne la biso. Moi je ne pense pas que la jalousie moko ezala qui na ko détail moi je dis courage d'abord na président Caleb courage na certains bagarre ainsi que bande kono surtout ba président yandi mozo ba postila qui donc tout le monde a polémique mais jalousie vraiment sur le plan normal ezala parce que ngambo na za victime il y a jalousie dans le monde surtout na biso et puis dans la vie normale même temps mutu musasa artiste c'était ma jalousie au gars pose jeune peut-être yo sai lo mo ba sepe nango et amuna que peut-être yo tanga ba kombo ba choisir matata ange céleste ozo comprendre ça na Orléans mobala Carole la gabonaise na PC mote place azali venanga pe courage donc ezama ma vie donc on a baza batonga na kotika bango te ba soutenir nga de près directement dans un intérêt pour soutenir bango. Donc mais au moins on doit aller surtout comment choisir matata muto jalousie nga ya bena choisir matata ndenge nini de bon balingaka bango zalaka bango voilà au kombo za munene tant longtemps kombo logo la peut-être il y avait nga ladi eloko elengi tant kombo muto ladi eloko elengi mobali ya manono bambote belé na Paris place azali venanga ladi eloko elengi mobala manono siko za na peso bambote belé totala ngai ba meilleur venayo muto mona tsepeliti ndenge nini akota kari wana donc dans sa victime et puis dans une expérience à expliquer comment jalousie doit circuler mais gloire à Dieu biso to simba kisite to yebi ke muta pambola muta tombola muta touchaka mitema ya bato ba otala biso ezanzambe yango moni to sala toujours mosala pona ko déstresser bato pona ko sepela bato pona ko éduquer pona ko édifier bato na comédie nanga na ba gag nanga na ba sketch nanga na ba losako nanga moko ya ba lycée c'est-à-dire ko sala bato ba sepela yango moni tant connexion zongi bato ba komeni nga ba manquer tantine lina na niveau moko ni maté voilà donc nayoki mama ba fanatique nanga donc comme le bon on a minute français la bango musala ba sepela yango moni okuti en plein tournage dans préparer biloko ya ko sepela sa bango entre ta bana Angola bazo zelanga na no sepela sa bango bana Afrique du Sud bazo zelanga na no sepela sa bango ba e-wallet ya solo e-wallet Samuel Tabiala na piso mote e-wallet magique Samuel Tabiala en Afrique du Sud ba mote belé biso betara tolot ya on ba kamano ba mo orgueillé je connais émission tout ça dernièrement na Willery babele la choisi ma tata someni nga billet un tel après 6 jours boye na boye ba comme alors ba trop tu n'as rien tu veux te faire voir aujourd'hui baba valeur abaninga na yote je suis là c'est mon émission na ngai ba question na nga merci beaucoup mais déjà d'ailleurs
il faut rectifier par rapport au lobby que balobi n'a comment se faire voir naza parmi le jeune bazolo disons je sais pas naza parmi le jeune oyo naza parmi le jeune oyo bato balobaka ke na yebi koloba na télévision na boya ka baninga tolo koloba ndeko mosu boya ka bato. Tu fais l'hypocrisie à la télé. Mais tu ne pas briefer au batubaye. C'est vrai, yo koloba pose nos chroniqueuses. Mais yo na mon thème appelé o yebi muto solana. Merci na yebi o yebinga. Donc cela veut dire ceux qui batu baloba nengwana moi je ne pense pas. Izaka nenge batu baloba ka moni muto mosu za comprendre orgueil na charisme. Voilà. Au charisme ezali muto bolola mso orgueil. Tu peux pas rire avec tout le monde. O yebi te je connais pas personne le gars balo sekanaye bomo betele makamutu ba appartement mutu. Bref, nazalaka bien bandeko nanga prévané nazo betre bandeko tout maboko ba osala musala bien. Et puis nazalaka saranki. Moi je suis là presque biso tozala na biso ba chroniqueuse surtout qui ndeti information. Ah ouais? En fait biso na bino il faut travailler en collaboration. Donc balobi boy, tu étais avec qui quand leader na PC Bambo Tebele l'esprit d'amour frère Pena. Ah, autopesa ba conseil mon karaté ça. Quand on passe na faut boire l'esprit d'amour ni herbivore. Ni herbivore. Oh, ce de même, ndenge bozalaki kala lipasa. Ce de même, bozalaki na Blaise Mabanza. Ernio solo sako atosali na maman Mbalu. Faut mon assistance ya Blaise. Tant bazo mona boy, ba comme ba moni profil ba moni. Ose loanya na baninga no na nyonso, kabona na bango parce que comme c'est parce que comme kadage. Na yebi ke c'est donc to bana okala wa so to zana bana. J'ai aimé. Nazo assister na batonnage. Obi hermoso za bato babandolo ba mama da dente so fo bino bolo. Ko taper no micro bolo ba. Eh, on moni dango moni na ebiso tout à l'heure que toza bata ko lobaté. Dada, bato ba moni dada lelo faut na peso respect belé des gens comme grande fille, na ebité na benga madame, je ne sais pas mademoiselle. Bien sûr, pas de souci. Félicitations d'avance pour Rosanga Motote. Mais nga naza parmi bonjour, naza parmi batu oyo dada oyebi ozolanda nga oya kotala ngai place nazo jouer mona brifi pona musa na salaka lelo oyo nakoloba m'excuser les gars no boito sa musala lelo oyo nakoloba que tantini linda lo sako ekangi mokili po na salongo bien mais bato batali ba sepeli nango ne ba se pas fulinga ba fulio parce que ba maleme na silisa babi bato wana ba fulo parce que nano ba comprendre été parce que le sako ndenge zala yo pesa ngote. Merci na moderniser peut-être c'est ça l'esprit d'un artiste a une innovation oh yozo kanisanga na salongo ningo na salongo ndenge mususu yango mote sepeli se bato kanto tozakane chaque jour obi lelo tozana to benga ce que na sena na lemba en fait pas mais ce que zani tant yo lo bagin tozana quand de trotter tozakane na téléphone tozakane hernios so tali na ba film nanga aza na ba film ne tout nga naza malembe na silicité en fait le ça il faut comprendre sens na tsaka ba comédien basé un peu comique alors ça la comédie par rapport on appelle sur le ça kazongi c'est na intervention mo ya comédie voilà c'est ça qui le fait les gens rire yango na sens wana mais na 2019 oyo format sika le ça que na préparation nango mais accompagné na moi histoire mon na 4 gag mais la préparation ce qu'on a ce qu'on no mona ce ko badada international na 4 pas aller mais ana lo ça qu'on na préparation lo ça voilà pour ma fanatique dada bali ba bona pe dada tu vois bonjour tu vois bref ndeko na ngai Blaise Mabanza na PC ba mbote bele vrezo ba moto na couper boya maramelamba okotuna ngulu mutako boya ngazate soko boyo okotuna ngulu za jaloux qui ça mobimba bato balobaki okotuna ngulu poto kutu kolobate bon acteur tozalaka naye na problème té au moins que on apprendre nga arrive ça qu'on a problème nga na yebité tozalaka na problème té c'est un frère prévenez le journée le lundi tozalaki naye samedi banda 17h ba 18h 19h ozomona grâce à la première batute. OK. Bablo asika ya lusako ezati parce que bato comme déclaré apparemment c'est comme Soza monotonie. OK. Voilà. Na betoli solo moko. Na betoli solo moko. Tena bandelité, lusako ezanini, eza mbote. Ngana modéliser idéologie. Modéro asaka role ni. Eza idéologie na créer ni.
faut qu'on a caché na ona idéologie simi bala sa idéologie ndengona te Koffi Olomide ko sala single ezaka nzembo moko et bétissé ba concert monde entier et puis Afrique mobimba Fally Ipupa Marabi Yoshua a robeta moi friends ceux qui friends qui c'est ceux que logo ni nango et kangia ba ndiko betela ngo sela ngo ba pib et loko o simbi natika ngo ka ndengone le kanongo inapexi comme si no baneko meka tona bomara gel onde bato ba sepa no bi ba fanatique ba mbeta betanga mabanga to komi na 10e losako prévané pour retourner na Ida on a 10e 11e losako yango yo yango zo mona na okende sko Angola na Angola na okende ko tourner na komosa sko ne losako ndiko année 2019 taga tanti linda basente mobala tezemi awangani mengambo mukolo mwaza mungambo na seba kezemo ya kingana siko linda ba para ba pezaki ayoka kitse siko suivre linda komi na zemi akomi ko tambola tamona nzela siko poye aso atamwa la faut bettre mutu losako ba pese mbo on a 2019 etinda nya ibatinda ka motote Tatilinda Lusaka pongi abonzembo be loboko na kalezo Tatilinda Lusaka ba pesa ka mwasi mombongo te po akote ka nyoso Akote ni nyoso na kolobata Tosanga Lusaka we Lusaka Zamba soki ko bote saka makele te mais soki njete ko kwesa saka makelele ndenge moko na ba poala nzoto soki ko bote saka makele te ya awa na ya awa isongoloi Tatilinda o senti Tatilinda Lusaka li pungu akoma gobe borumbu soki apumbwe Tatilinda Lusaka isongolo voilà merci donc cela veut dire merci encore le boss Laurent Sokoko les pétroliers les boss Bogar na zoya ngola po ebike linda zoya osomona mami ba pende na PC ba mote place azali bango bazo planifier ndeko na bango pot on est des Congolais ndeko na bina zoya babito ko tika yiti babobi kidimbu 1015 mbala lolendo babito zo sala sensibilisation ba lusha bela bango nyo surtout ba tete milambo merci encore non ça publicité moi tete milambo na ngola na zoya wana ya salon na et donc na zoya moi je pense que iloko ya malamu s'abonner encore donc komika ka tantine lina Kardasha TV pour s'abonner massivement nazo lancer les bango biloko sika na 2019 bakozwa losa bangolo bezandeni tantine lina la kata ilati madobe Tantine tala siko ngana la ta linda la madobe na kata ilia olata sol na soki tourner losa ko en Afrique du Sud bakomona ngona Jobour Cape Town na Jojo Mulex. Merci beaucoup Nabana Poto Bana Angola partout dans le monde entier au besoin d'Abiso à travers Nouvelle Tendance Télévision ba on spellinga émission La Couronne chez Dada International bisa ya mbongo elia mamkulu moko te merci na confiance et puis fidélité au besoin continuer couper sa biso